meilleur ve papa na ngai nde tozali awa mikolo toza na mpiaka tosombi bajouer ezotekama te mbongo na maboko eza te Noël yango eloko te bana bazosepela te bana mosusu balati te tozoteka te en tout cas koteka eza te pasi pende eza makasi na kati ya mboka bazofuta bapara te siko yebisaka bana bakotanga ndeni bana bakofete ndeni bana bakolia ndeni po biso boku tosombi bajouer yango koteka mpe eza te siko yebisaka tokotekela banani mpo bapara baolela po bapara baza na mbongo te po bapara baza na mbongo te siko tokoteka ndeni elo mo mpe balonga na kati ya Kongo yango tosala tozomona na biso te. En tout cas, bataille la biso makambo yo, bakonda mboka bataille la biso makambo yo, babongisa makambo so poza malamu. Baba na kofuta ba parents. Makambo so po tambola bien, so bazo futa ba parents te, bana ba otanga classe ndeni. To ko fete ndeni. Souffrance za kati ya Congo. Makama longa peda en tout cas ezate Noël eloko moko zo sala ba, ezate poko teke ezate, kala ba jouer ndenge vandi. Nazo teka te, est-ce que Noël peda tango ezalaka? To kona bana bazwa sa ba jouer, ba bakoka mama pesa ji mama pesa mwana popi mama zongisa boye siko ba Noël eloko te bana popi ndenge vandi ba joie ba ne vandi eloko te to salama siko so baketo zo fêter Noël to zo fêter te po makama longa na mboka ezo tambola na côté eloko mo ezali ele kana passe mais ya miteka to zui yango to sani to fêter na même moko za bien te yo pela âge no ebi passe la classe qui bazo bien na bana basena bazo boya ko tengisa bana po mboka ya bien te. Merci ça va pas bazo futa te ba papa bazo na passe ndeka wetu so ndeza bonza bega mtosu so nzambe te mais bazo to so mbite yango to so souffrir na mboka passe le. Merci vraiment. Tout ce le papa kuna papa mbo Mabe po to so souffrir d'autres eloko moko te no les amana ndaka kabila biso d'autres mo no te para biso. Oui, mais tu l'étais, l'eau moisette, donc tu le banin. Pas sur Noël, les années pas Kabila. Merci. Et c'est pas sur Noël, les années. Na yokio, ils ont malam pour un tour nangai et sengo pour na joyeux Noël kasi. Kozanga l'équipe n'amboka o, tozana bolete et l'eau ezate. Pas si makasi. Yangwana to senga na bino, to mona na po to solamo muke. Madame maman, na habité sur yo kansi mabe pour na makambo na édition. Merci papa lengeka koyeba kasi na sono bilé. Université na Veni Kanyoka na numéro 1. Bon biso to ça télé ABC One TV États-Unis to ba boni joyeux Noël sur la République démocratique. Des jeunes Noël ele qu'on a bien malaisément ba conjoncture RDC ba piaka ba bozangbe na capacité na biso moko to ça na to vivre to ça la bien. On va info na biso jouer à ma différence biso jouer na maye na biso moko et ça gana bo to ça la bien. Mais pour la peine la socialité il y a RDC moi été ils ont faux archi faux. Merci maman. Meilleure année, il est capé les 25, donc c'était bien, toujours là. Donc, toujours continuer à ambiance toujours. Ambiance vraiment, les galères, vous allez toujours là. Qui m'a appelé ça dans Mboka? Qui m'a appelé ça dans Mboka? Toujours la fête, ça joue Noël, toujours c'est là. Calme ça, le Ngezate, beaucoup de Zate, toujours fêter fête ensemble, toujours c'est toujours là, toujours là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman. Papa biso to bien awa vraiment to kuti bino bozo se la joyeux Noël bozo pela to to yeba vraiment joyeux Noël ayo zo de kandenge ni na Congo. Ah maman, joyeux Noël ngo zo le kana ngaka boya. Non moni to zindi lo vandika ngo bezo le kana ngaka boya en tout cas ndaba mpiaka na biso na bisengo. Tozo na biso par la grâce de Dieu to komisi po mingi ba komisi na bango journal eloté. Yaso zo se pela tozo komisi to passer journal ngo ngaka boya mwana imato. On va monter moi bien, on va me lire, on va monter mon sauce balier, on m'a pondu balier, on m'a tembelé balier. Et en plus, les gens sont de vendre sur la sur fête. On a bonne copo, on a comme on dit imato, imato les pour partout dans le monde, où ils en direct aux États-Unis, bah imato. Imato to benga on attaque, on a zana mon Équateur. Imato to benga on attaque, mais ça masanga ya makasi. On va benga na Congo ya Guinée. Ya ngo ba benga on a Congo ya imato. To so melango na ndenge ya mabete. Toujours fêter Noël na biso mwana nzamba botamaki lobby lelo Noël la fête na ye anniversaire na ye yango toujours passer yango na ndenge mabete toujours na so gel calme qui met en tout cas. Merci papa. Précisément à format tozali wat.
Bon, oui, tout ça, on a vraiment précisément venu Kanyoka. Pourquoi le balabala Kanyoka, joyeux Noël, les autres, boni boni. Ah, bon, maman, moni, il y a Koloba Ming, ça passe. Mais réalité, Congo de ce monde. Pour Tara Biso Bajeni, déjà, moral est comme déjà abattu. Pour la réalité telle que ce qui va bon année les cas, mais bon année ils appellent l'échec sur tous les plans parce que va fonctionner parce que ne pété ba soda ba jumbo parce que mon ségrégation ba jumbo ba bango mona ba olela na ba banque ngo plein ba tu moyo ko mbongo ça te bana ba latité maramu ya malamu ya belé na nupena ya belé ya malamu ça te na Congo vraiment ba konza mboka na biso ba mekana ko luka ko résoudre ba kamu ya mike neti ba kaya ba social ba nini ba réalité ya vie parce que vraiment peuple a souffrir vie ba réalité vraiment ba konzi botala peka na biso nano population to lingi bino parce que même to vous a bien établi mais bo sunga pe biso population congolaise parce que toujours souffrir vraiment sur tous les plans ba konzi bo fana kuna raté po bino kipe bino ba mabumu na bino te botala pe intérêt ya peuple po botaka be intérêt na bino na bana bino vraiment po bo sunga biso botala pe intérêt na biso po biso pe koto petit peuple toujours souffrir tant bino bo leka c'est bon tala pe biso po botala pe ba part na biso vraiment biso bina ba jeune boye mais ça quand te pour biso to bimaka libana to tomboka to bando balukaka ba suite pe lo mona na kate to tikela bino bo sa be bino pe botala ba part na biso pe to sunga po ça biso so bina biso to za bien bino pe bo sa mais pas muto ki pe bino te ta biso to lia bien bana ba otanga bien makambe kende bien muto ki pe bino te pas Mobutu peut on occuper na biso était pourtant Mobutu ba to na lia bien ba to ba lia bien ba to ba la muka bien Mobutu na sa biso to na ko ça pour to pensa que ça to moto mbele bon bino pe pour ba santa to moto mbele wana bon ça la paix vie sociale ça la bien ba to ba futa ma bien ba to ba lia bien ba to ba tambola bien kabila ba to fana bango ba ko sa yo ba ministre wana to chawana ba ko sa yo luka ba to bien o tsa o sa na bango et ça biso bien to za na yo ko umela ndongo lingo umela so za ba ta bien ba to la so za ka pemena bango ba ko sa yo vraiment ngana suki wana po pasi mingi na mutema po Congo to souffrir. Merci papa. Bande ko vraiment na si bino moko vraiment bo uti kolanda lo lenge nini ba peuple congolais ba lobi omoni miso bazo sepela ba komisi nzambe miso sepela ba lobi en tout cas pasi ezali kasi ya mingi penza ya koloba ezali te wana ezalaki bongo spécial Noël oyo mbotama ya Yesu Kristo oyo République démocratique du Congo ezalaki ko sepela précisément na Kinshasa boyoki déclaration na ya bana ya mike na ya ba mikolo sikoyo etikali kaka na bino nde ba téléspectateurs na bino bandeko balandi o bozali partout dans le monde bolandi intervention ya moko na moko ya bandeko vraiment bo s'abonner massivement na ABC One TV pe vraiment bo répondre biso souci makasi ezalaka ni naza na posa ya tango bobenga katango bosalaka ba commentaire bobenga lokwa bandeko mususu baza ko benga bo commenter po epesa biso makasi ya kosala mama Chantal ya oyo moko moni penza to tamboli penza na molo mbango la kabuya to leki mwa bisika mususu pe to komite po basoda ba telemi kasi vraiment mama sunga bana la penza ata ko tolekela biso Noël na maboko na matama kasi bonane to sepelata ya ko sepelato mela mai po ete to kota sikono le lenge bato catholique balobi le 31 il faut marche ezala po ete zali mokolo oyo président Joseph Kabila azali kotika bongo ebonga na ye balobi ba matabaki ta tout congolais il faut za libanda siko poto ke na libanda wana ngala kabuya esengeli to zala mo transport esengeli to zala mo lo lenge oto ko bala kotambola yango to senka na yo bokonzi la biso ya ABC One TV Chantal Ayao vraiment otindela biso ata mo eloko ya moke po to zala na maboko etambola po to zala à la page tika nzambe abate la Congo bonne année na gloire lompinga oyo vraiment tellement que l'assistant merci mingi na kabuya l'homme puissant oyo peut-être ko linga mosala makasi po ete ata ko to zala banzala kasalobi to sala émission ezaki pela bokasi na ye po ngai na lobaki makasi ezali te kasi tango ya ye senge na to saye to sala ki merci mingi na coordonnateur na biso Jerimbulu oza maboko po lokola elongo na dio mindongala to pesi mbote na ba congolais oyo bozali bisika nyoso Olga Lompinga mbote na onda Luanda la princesse Florence Matondo famille Lompinga nyoso mbote bisika no bozwi gi Lompinga mbote la Afrique du Sud ya pitula mbandaka mbote mingi na ndeli basele mbote mingi na pasteur Didier Lompinga za pareil d'émission na molonga ni mama Lisaya na lobanini on se forme on se cultive rien que pour vous informer on est mieux qu'en face bonne année tika nzambe ya bakoko abate la République démocratique du Congo Congo bisiko so bozali botelema to soutenir école la biso bye.